Congolais, bonjour ma papa, bonjour ma maman. Naina nous nommons le Mbango. Vraiment très rapidement, je préfère le dire au Lingala. Parce que eza soni. Guerre Oyo, eza Kobunaba, ça va faire près de 28 ans. Donc depuis Mobutu Kenya, exploitation Yabamine Nabiso et Zali, Oyo ebane ko profiter kaka na ba individu, na Rwanda, na ba étranger, ba occidentaux. Et lelo Oyoyo, na moni batu, ba politiciens, les opposants, il y a Félix Antoine Tshisekedi. Bazako telemela. Moi, attente, oh, et on dit qu'on s'en a États-Unis, oh, Madame Wagner, Abundi à Tamboli, Tata Mokonzi, Félix Antoine Tshisekedi, Abundi à Zako Tambola, Pona eke Kimia Ezonga Namboka Nabiso, na monté, non, Tozana Bandoki. Na République démocratique du Congo, on n'a pas des opposants au Bazako Bunda pour chercher le bien des Congolais, pour chercher la paix des Congolais, mais tous les opposants au Bazako Bunda, rien que pour leurs propres intérêts, mais moi je le... Vraiment, non. Bandeko, tout le nous, 6 piliers oyoyo, et qu'on a la discussion, on a signé, entente entre Bissona Rwanda, vers le demain. Tout le nous, et bon, to banda ko explicité moko. Allons-y. La RDC, botanga, tout en ambition nzela moko. Numéro 1, Yaliboso Balobinin. Reconnaissance mutuelle de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Donc, Balin Kolobake, respect ezala, reconnaissance ezala. Biso tuebike mboka na biso esuka a Rwanda ko kontate. Biso tuebake mboka ya Rwanda esuka na telle place. Biso République démocratique ko kontate ni to continue ba soda la biso. Donc respect mutuel wana ezala. Wana ezali ya liboso. Yami Balen. Balobi prise en compte des préoccupations sécuritaires. Prise en compte des préoccupations sécuritaires, ça veut dire que biso tolobi que non, insécurité na biso, ezali ba M23 oyo bino bozako donc base arrière. Donc bon servarasus Rwanda et servarasus de base arrière te pour na ba M23 pour na ba rebelle o balingi ba ya ko sala insécurité na kati ya mboka na biso. Biso pe mboka na biso République démocratique du Congo, to servir de base arrière te pour na bato balingi ba déstabiliser Rwanda. Wana ezalaki ya mibale. Yami Satu, balobi nini, balobi que non, na cadre ya intégration économique. Donc il faut to discuter ne plus comme ya cadre ya intégration économique. Bandeko na ngai, surtout esika oyo nde baza koyebi sa population, non, Tshisekedi ateki mboka, Tshisekedi abrade ba mine na biso, pona eke ye atika na pouvoir. Oyo soki eza kindokite. Na évité ce qu'on a nini. Na niveau oyo peuple congolais bazako bomba bango na est, na évité ce qui bateau loba makambo so bazana kinokite so ba ali kamunini. Peuple congolais. Oyo bazoko benga cadre d'intégration économique et alinini. Donc ezali que donc ba minéraux na biso ezoko profiter na biso, ezoko profiter pe na bamboka mususu oyo ali zinga na biso. Au lieu que ba minéraux wana oyo ezalaki pendant 30 ans, na pouvoir il y a 18 ans, ba minéré wana e bana ko profiter kaka. Na ba kabila, na ba basi na bango, na ba bana na bango, na ba ndeko na bango, et puis ils ont profité na Rwanda, na Kagame, et puis ba mine wana e bana ko profiter na ba occidentaux. La République démocratique du Congo n'avait rien, zéro. Tijong, on n'avait rien du tout. Et lelo oyoyo, tata mokonza lobi. Donc elinere mo même na corridor auto sala ya lobby to wana. Ils ont profité na biso, ba richesse ont été na biso, nzele zo kende, ils ont profité pe na Zambie, ils ont profité pe na Angola, ils ont profité donc na cadre ya intégration régionale. Pendant 30 ans, to bana ko zo ata 1000 francs et bana ko compte na poche ya République démocratique du Congo, peuple congolais bana ko profiter na ngote. Bana ko na ngai, na comme ça bino ba kolo ba mine wana ezaki banani. Bakolo ba mine wana ezalaki ba mwanga chuchu nde bana ko profiter na mine wana ba mwanga chuchu ba Corneille Nanga
bakabila botala siko kotomboka na bango elali nini kotomboka na bango pona nini ke tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi abotoli bango nyonso ba mine wana alabi ba mine wana il faut mbongo nango et revenir na République démocratique du Congo bato bakoya ko exploiter ngo donc ba américain o ba ko exploiter bacha kimia entre biso na Rwanda bakamu ya koboma ba congolais ezala lisusu te et que exploitation ya mine wana et que ba congolais o ba li zinga na ba mine wana bazwa misala ba américain o ba koya ko exploiter ba mine wana mbongo bususu ekote na biso mbongo bususu bango pe bazwa biso nyonso la région de Grand Lac ba Burundi banadi batu nyonso ba profiter nango au lieu que to fanda kaka to fanda nek to banako denga ba banako exploiter yango na ba kabila na bananga pendant plus de 30 ans. République démocratique du Congo et banako profiter nango ata eloko moko te ba étranger ba ngozwa siko tata moko tasu résolution en bongo pona kinya kota bitumbe sila et que mine wana biso ba congolais to profiter nango mais botala bandoki ya République démocratique du Congo baza ko telemela contrat wana baza ko telemela attente wana autre tata mo kontani ko tcha pona kimia ezonga na mboka badeko botala ba mine wana e bana ko appartenir nene bitumba o nanga ko bunda pona Congo te nanga zali ko bunda pona a récupérer ba mine na ye bandeko nazo ko tshela bino interview ya Fabien Kouswanika parce que yepa ali moko ya ba représentant na kati ya poto kuna pona ba nanga aza ko tuna nanga pona makamba mine boyoka bino moko et boko tolanda tozo frapper au mine. Ils ont frappé, il n'y a pas de problème. Baza Makassi, et je leur ai dit que vous êtes beaucoup de position à Makassi, vous frappez. Mais ça, c'est rien, parce que c'est mon droit. Je le récupérerai même après 20 ans. Et je l'ai dit devant, je l'ai dit à Chilombo lui-même. Je lui ai dit, Monsieur le Président, cette mine est à moi. Même si je mourrais aujourd'hui, mon fils le récupérera ou le redemandera à ceux qui ont fait ça. Ils sont là. Mais soyons sérieux. Kabila dispose de plus de 120 concessions minières à travers la République. Lisez le rapport Bloomberg, lisez le rapport Reuters. Les enfants de Kabila à l'âge de 14 ans disposaient déjà des concessions minières. Kabila dispose de plus de 70 entreprises qui coûtent des milliards de dollars américains. Cet homme est plus riche que le pays. Qui a oublié l'affaire Panama Papers avec sa sœur Jeannette Kabila? Zoé était qui avant qu'ils arrivent? C'est une fausse histoire. Boyoki nanga bitumbaza kosala. Alobi ata yete banana ye bakoya soki bozubomi banana bako récupérer parce que mine za ko appartenir ya tata na ye atikela ka e. Mine on za ko appartenir. Donc bakolo ba mine bananga ba mwanga chuchu ba Joseph Kabila ba Mama Sifa ba Zoé Kabila. Par exemple, tant que baza ko beta lisolo, il y a minerai stratégique. L'élo. On pense à qui? À l'RDC. Hier, on pensait à qui? On pensait au pays qui en a qu'un. Hier. L'RDC. Non. Hier, on pensait au Rwanda. Parce que c'est le Rwanda qui allait parler au nom de nos minerais. Le Rwanda, je vous informe, il y a quelques mois, voulait même désigner le fils de Kagame comme consul en Californie. Vous voyez pourquoi en Californie? C'est là qu'il y a la Silicon Valley. Les entreprises, Oyo, elles en ont besoin de minerais nabiso stratégiques. Oyo, ça là, ba fusée, ba biloko ebele, ba ordinateur, ba siège na bango ezakuna. Rwanda zana koltan. Alingakatia, moi nanaye kuna. Amérique a boyi. Je vous informe. À Boyi, Likamboana. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un interlocuteur en République démocratique du Congo qui peut parfaitement parler des minerais stratégiques congolais. Environnement. L'élo, le bassin forestier où il y a République démocratique du Congo. Premier poumon mondial devant l'Amazonie. Carbone, à la base, il y a réchauffement climatique, inondation, solution est allée. Et on ne peut pas prendre part à un débat où on parle de ça. Si, on le fait aujourd'hui, on nous invite partout. Parce que
La RDC a vendu ses atouts. Mais il y a quelques années, Tozagi Wapi, nulle part. Thierry Kamboudi. La République du Congo voisine ici, Moutouazui, leadership, il y a Bassin, il y a Congo. Pourquoi? Parce que le Congo, RDC était absent. Donc, au moment que les gens parlent, ils ne sont pas aux affaires, ils ne comprennent rien. Et ça, langage, il y a opposant, il y a pété. Parce que nous, on a fait l'opposition. Bazore Kabila. Donc, Bitumba, Bazako Bundisa Tata Mokonzi, Félix Antoine Tshisekedi, yango wana. Bandeko nangai, boyo kananu, niveau national bakindo kimotema mabeza na batu obako Bundisa Tata Félix Antoine Tshisekedi, pero luwara, azako lobake na nangake, pona nini bino boke ko signer contrat. Boke ko signer entente pona nini ke kimie zonga. Ok, biso peuple congolais tondimaki ke boya na ba Rwandais baboma ba Congolais pona to bengana Félix Antoine Tshisekedi. Congolais nini oyoyo andimaki eloko wana ke ba Rwandais baya baboma ba Congolais pona ba bengana Félix Antoine. On ne peut pas se réveiller un matin. Nous qui vous soutenons, les Congolais qui acceptent même de vous soutenir avec le Rwandais, ils se réveillent un matin, ils voient la RTNC en train de nous pondre un papier. Vous, vous ne communiquez pas, vous ne rassurez pas, vous n'avez pas de canaux de contact avec les gens. Boété. Natango, Tokota Nakatanga, Mbalamoko to prêter serment. Président Nanga, a signé Bible, a signé Bendele, a prêté serment en tant que chef de l'État, président de la République démocratique du Congo. Congolais nini oyoyo andimaki eloko wana ke ba Rwandais baya baboma ba Congolais pona ba bengana Félix Antoine Tshisekedi. Et nabakambu ya boye okomona Congolais azali abonné na chaîne ya Fabien Kouswanika, azali abonné Congolais de père et de mère, azali abonné na chaîne ya Pero Louara. Je l'assume que Kabila a été un mauvais président. Je l'aurais dit. J'estime que nous avons eu la malchance d'avoir Kabila comme président. Il a mal géré, c'est mon point de vue. Et vous avez fait 15 ans. N'oubliez quand même pas que sur les épaules de M. Tshisekedi pèse les noms de Tchen Tshisekedi Wamulumba de heureuse mémoire. Que M. Tshisekedi a vécu avec nous ici, il connaît nos problèmes. Il n'est pas venu en botte à caoutchouc, tombé comme du ciel et devenu président de la République. Non. Je sais que le président a trouvé un pays en lambeaux que Kabila a détruit. Mais vous êtes pressé. Non, oui, attendez, si c'était l'époque de Kabila, je sortirais ici Calais va aller m'arrêter. Mais ça, c'est à mettre à l'actif de qui? De M. Tshisekedi. On sent qu'aujourd'hui, les gens peuvent délier leur langue. Nous pouvons critiquer un président de la République et être à l'aise, rentrer chez nous. Vous pensez que ce que j'ai dit ici, si c'était à l'époque de Kabila, Calais n'allait pas m'arrêter en bas. Quand il est en prison. Attendez, ne comparons pas les comparables. Monsieur Tshisekedi a ses erreurs que nous condamnons, mais on ne peut pas les comparer avec Kabila. Entre la malaria et la peste, il y a un choix. Si M. Tshisekedi fait des erreurs, il est encore au niveau de la malaria. Kabila, c'est la peste. Tshisekedi Galève n'est pas là. Monsieur le Président, merci pour la liberté d'expression. On m'appelle. Azali abonné na chaîne ya Bibi Kapinga, azali abonné na chaîne ya Bishop Oyo azalaka na Suède, abonné na chaîne ba Baliangando, na bato nyonso oyo bazali contre makambo o Félix Antoine Tshisekedi azako sala pona bonheur ya Congolais. Tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi azako sala makambo pona minona la eta. Minona ezongela peuple congolais, l'État congolais, babana kosala yango akeko yebisa ba américain. Boya, tango akeko yebisa ba américain, boya, bo exploiter, bo sécuriser biso. Couloir wana que peuple congolais moko lisusu akufa te, mais peuple congolais azwa musala et que peuple congolais a bénéficié na richesse ya mboka na ye. Babe na makambo wana eza wapi? Au Pero Louara, lobi ke biso ba yango ba peuple congolais ba nani au Pero Louara zoloba. Et là ba peuple congolais wapi? Attention à manipulation peuple congolais. To soutenir tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi. Pour après ye, ce qui a l'ongé la kibokonzi, o ya ko remplacer ye à cause de congolais de père et de mère. Na makambo na balobi lisusu makambo ya retour ya ba réfugiés na biso. Parce que tout ça, les réfugiés internes, oh, bah, qui bitumbaka, bah, oh, ben, la kata mboka na biso, bah, l'ongola, bah, déloger, bah, on va mboka na bango, et pas la bananga.
tata boko da signé que batwana no se faut pas zonga na bamboko na bango et que ba réfugié o ba libanda bande ko na biso ba tuti o ba na Rwanda o ba na ba Burundi toko identifier moko na moko avant zonga wana ekozala na aide ya bande ko na biso o ya ba congolais tuti o tozaka na bango bango nde ba yebi batwana bien toko identifier mutu moko nani ko ikozonga na République démocratique du Congo nani ko ikozonga te. Et voilà Esika makambo ezali. Peuple congolais, soutenons le président Félix Antoine Tshisekedi, soutenons ba action na nous sala ezali PB pour le kumu na biso congolais et pour le kumu ya Congo. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le président de la République Félix Antoine Tshisekedi.